www.potonapoto www.potonapoto. Il est plus conseillé à l'homme de se rendre sur les lieux du deuil que sur les lieux du festin. C'est les lieux indiqués où l'homme se rendra compte d'où il est venu, qu'est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'il sera demain. Aujourd'hui, c'est le tour de notre sœur Irène Midi. Dans les instants qui peuvent s'en suivre, ça peut être mon tour comme le vôtre. Ceci dit, mesdames et messieurs, très chers membres de la famille de l'illustre disparu, voici de manière succincte le programme de funéraires tel que arrêté et convenu ces jours. Il est déjà 11 heures. Nous commençons par la biographie de la défunte. Après la biographie, nous allons passer à un culte d'action de grâce. Après ces cultes d'action de grâce, nous passerons à la série de témoignages. Après les témoignages, nous passerons au recueillement et au dépôt de genres de fleurs. Après cela, nous allons demander à nos amis de la musique traditionnelle qui vont nous donner quelques baguettes musicales pour pleurer notre défunte et notre fille. Après cela, nous allons acheminer le corps en sa dernière demeure. Ceci dit, mesdames et messieurs, très chers membres de la famille de l'illustre disparu, votre attention s'il vous plaît. Qui était notre fille Irène? Son nom c'est Midi Kavula Irène. Née à Kinshasa en 1983. Fille de papa Midi Foda et de maman José. Elle est originaire de la province actuelle de Kwilu, territoire de Massimanimba, secteur
Pai Kongila. Études faites. Elle a terminé ses études supérieures à l'Institut supérieur des commerces, où elle avait décroché son diplôme de graduat. Du point de vue professionnel, elle a travaillé chez New Transkin, une société de transport que vous connaissez bien. Elle est morte le 15 janvier 2016 à 11h13 au centre hospitalier Amitié Sino-Congolaise de Kinshasa. Voilà un peu de mots, mesdames et messieurs, ce qu'il y avait à dire par rapport à notre fille, à la défunte Irène Midi. Ceci dit, mesdames et messieurs, nous appelons la diaconesse Maman Sabine de l'église Salem pour le culte d'action de grâce. Amen, amen. Amen, libota la nzambe. Na tongo ya lelo, na journal lelo toza na obligation ya kopesa nzambe merci. Parce que ye moko azolota il est d'être des temps et des circonstances. Et c'est que la circonstance nyonso tokumisa ye. Il a donné, il a repris que son nom soit loué. Pour Oenza Israël, sur biographie, mais nous voulons parler un peu de la part de Dieu. À Jonas, quand on dit à notre a invoqué Nzambe, le moment est venu, et on commence à Nzambe. Voyez dans le cas de Sika. Le Seigneur a connu ces moments. Il veut te parler, il veut te parler. Fais ça et merci. Il est le maître des temps et des circonstances. La passe que les servants de persécution, il y a cause à la carte de Sika O. Yo sangisi biso. Pour la compagnie, ça m'a cassé na yo. Pour la compagnie, ça m'a nene na yo. La posa na yo. Et dans le biso qui nous la souka au Kanda. Et en fait, le temps à notre nom que l'on dit Amen. 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 Nous avons à ce que nous partager la terre de l'élo. C'est la zone de la nuit. Mais Dieu peut nous avoir ce qui n'a pas eu la terre de l'élo, et ça compte en la nuit. Et ça nous donne à Batou. Pour la part qui est en zone, mais ça ne peut pas nous soutenir pour les gangailles dans le Nassibasa la terre matin. La voyager. Si vous la somba, la sombi, si vous la teka, la teki, mais à un moment donné, le Seigneur m'a dit, la salle où les amis volontaires, il y a même la zone comme un bateau, la zone de Bangana, le Banatari ensemble. Ceux qui ne disent pas ni, la zone de la Kenya, Zamba pas pour la latte, parce que dans le but, Zamba est au Kakalido de la Moutamassoulou. Nous donnons le passage à nos amis de la musique traditionnelle Mbala. Comme vous le savez, la danse, c'est toute une expression dont nous allons pleurer notre fille, notre sœur, à travers la danse Mbala. Mbala, mais pour la musique.
Nous invitons la famille de la défunte. Nous invitons Papa Midi de bien vouloir se présenter pour... Vous pouvez accompagner Papa Midi pour le dépôt de jeunes de avec les frères et sœurs de la défunte. La famille Maman José Kikolo se présente. La famille de Maman José Kikolo, veuillez vous présenter pour le dépôt de José.
de la défense se prépare. Veuillez vous présenter pour le dépôt de Jean-Pierre.
de la Défense. Monsieur le ministre disparu, nous invitons le représentant de la famille Midi pour le mot de remerciement. J'invite monsieur Midi le fils pour le mot de remerciement. DJ a tenu un peu la musique. Bonjour à tout le monde. Au nom de la famille Midi, je viens remercier toute personne, différentes personnalités. Malgré ces jours ouvrables, vous avez accepté de compatir à notre douleur, de notre grande sœur, de notre petite sœur qui est décédée. Nous tenons sincèrement à vous remercier pour votre disponibilité. Malgré vos multiples occupations, vous aviez accepté de venir compatir à notre douleur. Merci une fois de plus. C'est vraiment, ça montre vraiment que nous sommes une famille aimée. Nous avons des amis. Nous avons des collègues, nous avons des frères, nous avons des sœurs. Donc nous ne sommes pas seuls par rapport à cette douleur. Une fois de plus, merci pour votre présence et je remets le micro au modérateur pour la suite du programme. Merci. J'aimerais que nous puissions acclamer. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, avant que l'on puisse acheminer en sa dernière demeure la défunte, je demande à nos amis de se avoir foi de bien vouloir nous balancer quelques baguettes musicales. Et pour les retardataires, veillez pour recueillir devant le corps de la défunte. Se avoir foi, Zangulamboma Bugini. Mangalo Mbombe. Ino Manzambi, Hôtel Vert. bien balandi émission tala lelo quand ndete bisaki bino avec les mbokate de la presse Julien Boutala tala lelo lelo tozali moko lundi le 25 janvier 2016 esika wapi lelo enterrement ya ndeko na biso o auté kotika biso ndeko ya concert na biso Laetitia Midi ndeko autotika biso babengaki na kombo ya Fabrice Irène Midi o auté kotika biso depuis mokolo ya le 15 depuis mokolo ya vendredi le 15 janvier 2016 esika bikande na saki bino nzoto amowe ezalaki na hôpital ba chinois na Njuli awa tozali bongo précisément na Kinshasa na commune ya Lemba référence Arrêt Mayadi non loin ya échangeur na espace la case besika bazokunda ende to ba na cimetière ya Kikole toza pe na concert na biso awa ya poto na poto ye par partage
participer pe na biso babiye babenge na kombo ya Grâce Numbi na bige bomona ki déjà avant par rapport à annonce pe ba vœu to sala échange de vœux to sala ki Grâce Numbi na ebité vraiment concert na biso auti ko perdre ndeko na ye concert na biso Laetitia Midi na ebité vraiment mot de circonstance les amis. Voilà, Mbokati de la presse Junior Botalatala, merci beaucoup pour la parole. Et ça passe mois janvier auto ebité so e bandeli biso boy pour na nini tozozo ba coup de fil ka ya mabe menzamba sunga biso apesaka biso makasi toko batina suka pe à son âme. Laetitia courage ebele en tout cas tozana de cœur de Kinshasa awa biso na yo vraiment tozali parce que lelo to yeko lelande kona biso o atiki biso donc kimia molimo ne pe mana kimia na présenter mes condoléances na famille na ye nyonso mobimba na poto vraiment site ya munene ya makasi o boza vraiment connecté ya Rolanda vraiment ba image oyo na yebi que c'est dur, ça fait très mal. Condoléances na biso na famille après il y a Laetitia autres travailler na ye et pourquoi pas famille biologique na ye. En tout cas mes condoléances, merci beaucoup. Merci vraiment grâce tozana vraiment wana na yebi que bozota la biso partout quand on est toloba to bandela ke ezali ndeko ya ser na biso ya concert na biso Laetitia Midi auto kotika biso ye babenga banda ko benga na kombo ya Fabrice Irene Midi na yebi que ma détail miso tozongo na famille na ye pe kozala pe na micro ya Grâce Numbi o azara pe na biso na kati ya poto na poto. Un grand merci na les boss la mine d'Ove et pourquoi pas na ba union seulement ba soutenir vraiment pe biso et puis staff na biso pe ya poto na poto kuna na poto to bani na Laetitia Midi et pourquoi pas na Arnaud Vouma et pourquoi pas na Goffet Image Flozi la belle des belles et pourquoi pas na boss Nico 3000 ans mère Milan Bella Dinganga Mima Wetu Freddy Maemba to continuer. Merci vraiment. Voilà poto na poto ezolela na famille Mbidi Mobimba o bozomona vraiment ndeko ya moko na biso auti kotika biso apesa quand même témoignage o ya malamu atikali nango na famille o epetiki biso. Papa bonjour maman. Bonjour. Kombo nani? Pichuna Mayele. Pichuna Mayele nde muto akufi to ebika za ndeko na yo témoignage nini ya malamu otikali nango? Témoignage na tikali nango aza plus ndeko na ngai te azali belle sœur na ngai. Grand frère Naranda Azwaki na mariage. Donc azali mwasi oyo parmi basi bazaki na libota na biso to balaki azaki exceptionnel. Azalaki unique. Donc il rien abana ko kabolate, il rien abaki ko sangisa. Ezali pasi na famille na biso koyeba ko bala mwasi ko umela te ko tika biso ezali pasi. Donc pasi za makasi mingi ko bezate nzambe nda pesaki yepe mtazui. Voilà, merci beaucoup maman. To moni a ils a déjà enlevé du corps. Batomboli ba ke rotika ndeko na biso to moni a c'est choquant maman. Bon oyo comme on ngai Midi Nsimba le yana tata mwasi mwana suka ba papa ya ba Fabiso oui papa Midi. En tout cas na circonstance nyonso esengeli ko kumisa nzambe biso batotikali tozala bomoko tozala makasi. En tout cas bato baleli ene sengo makasi bango pe bazala na makasi peni ni ya malamu. En tout cas azalaki mwana moko malamu po ngai tata mwasi na ye mwana liboso komaki na ndako na eza ye ata problème ye okomona kaka tantine il faut ya koluka yo il faut ya kotala yo ye abando kozanga te soki likambo ya bamidi nyonso mwana liboso abando komeza ye. Merci beaucoup. Ok, c'est bon. Oui, poto na poto présenter bino ba condoléances de plus attestées. Merci beaucoup. Voilà Voilà balandi ya 3W poto na poto tozolela vraiment na ndeko na biso o auti kotika biso eza déjà famille de participer vraiment hier accueilli na ko pe mapembeni ankolo pe à son âme bino mo bozomona ba image yango ya ndeko na biso o accueilli atiki biso na ebité soto lobanini. Ça fait très mal comme on a mutu en pleine jeunesse boye aki lobato zape a na staff na biso ya poto na poto moko na biso a travailler na biso pe ya yepeto pesa hommage na suka ndeko na biso atiki biso. Bonjour. Boni. Mala bananda poto na poto toza toujours na mawa na sœur na biso utikotika biso yango toye ko rendre hommage na famille ya sœur na biso atiki passe mweza mutema kwa ke atiki biso zo na kolela na mutema vraiment personnel réponse en paix vraiment na bino nyoso to bolanda rasiste to ko loba na famille nini non loba na famille ke toza malamu bokabanye zala te biso nyoso vraiment to simba la babi nyo fait la force
soki tokabwa nde kozala mabe ndeko na biso atiki biso akoti tru na kati ya famille mais eloko na osengaka ke tolingana biso na biso nzambe alobi ete oyo alingi moninga te yobondela mpo na ye nzambe apesa motema bolamu mpo alinga moninga na ye vraiment. Voilà, merci beaucoup ma chérie Bonbon. Tozo continuer kaka oyo bomona ndeko na biso ya kitoko oyo atiki biso akena ye kopema vraiment ndeko na biso atiki biso pe à son âme ye akei na ye ake kopema vraiment esali pasi kotalatala na yebi te so ozala. En tout cas, pasi eza vraiment makasi nde bozomona kaka toujours le 10 midi auti koperdre ye ndeko comme ça toyebama mosusu de façon que sensa mpe bombo aza awa ozala mpe mamboko oloba par rapport na yango mpe osa mpe mo animation. Toujours tozakala sanga mawa vraiment sanga na biso atiki biso vraiment ezosala pasi vraiment nakoka mingi oloba te vraiment nzambe vraiment azala na biso totikali vraiment mobima vraiment toyebi ke pasi ezali vraiment mpe na kopesa makasi na baoyo soki batikali nzambe. Moto. Lando. Dale. Che buona vitre. Ma deve spiegare un po'. Balungula ye. Kasi chira reference. Yango.
Nangambo kuna. Nangambo. Reference aux Fleur en haut. Fleur en haut tout. Pasola nyonso botike lo ote. Pasola na chesi kwa mwana. Déjà. Qui ça va jeter? Pesa na ni de fermo. Lo de bugere. Naturel. balandi émission ta lelo quand tu lobaki à travers émission ta lelo toxiko to comme na cimetière bon mon esika to mo sasko messe pour passer la prière à souka de façon que ndeko na biso passer les messes à prière à souka. Merci beaucoup. Tu es venu au monde par notre canal. Tu as vécu avec nous. On s'est occupé de toi. Tu as grandi, tu as étudié. Nous t'avons même donné du travail. Au jour d'aujourd'hui, la maladie t'a emporté, puisque le Seigneur l'a voulu ainsi. Tu nous laisses dans les douleurs très profondes. Tu resteras à jamais dans nos mémoires, à nous tous, les membres des familles. Nous ne t'oublierons jamais. Repose en paix dans les mains du Seigneur. Merci beaucoup. Oncle Père Zali, oncle Père, il est où? Irana vraiment mo repesa ntete nzambe lukumu nampila meba moyo nange yoke njila betu nyonso yo kelvende papa me kotangen soki ube munu me kotangen soki kelve yo tanga mapidina nge kwenda mbote nzambe kubaka moyo nange kana muntu ke na ntwala kotangen toke yanti nzambe nandi me betu na papa na masonga bete na kima mo cheve nge kwenda mbote yoke njila betu nyonso merci mingi. Merci mingi vraiment balandi émission tala lelo quand de bomoni vraiment tous en passi yande bona biso vraiment Fabrice Irène wa hôtel kotika biso vraiment bomoni biso no solba concert na biso baza kuna vraiment bomoni bongo Cynthia Bombo toujours tozo kabola mawana concert na biso vraiment Laetitia Mbidi sika puis bazo silisa vraiment ko bazo salela ye tombe na ye sika wapi la dernière demeure na ye et bongo lelo mokondo lundi le 25 janvier 2016 na cimetière ya Kinkole et ça vraiment passe makasi ya komona ndeko mwasi akabwa na biso na bike ba suite émission biso ya suite matanga na biso pe émission totale le boy bango après merci beaucoup. www.potonapoto